Yesu, ya liboso na pesi yo nanu mbote. Oui, bonjour mon fils. Boni, oza bien? Nakozala susu bien ndenge nini nkolo. Uta na bandaki kosenga yo opesa nga réponse na mituna na ngai. Ti lelo nkolo ozopesa nga réponse te. Nasali nini? Depo nazobondela ata yo moko. Ah, ma fils, mon fils. Sambelaka mingi penza misu na yo ya molimo efongwama po banda komona makambo. Beaucoup de fois na bandaki kotindela yo mwasi ya vi na yo pembeni na yo, me obandaki kobeta ye 12 kara nzadi. Me kolonga na losambo na ngai na bandaki kosenga yo olakisa ngai elongi ya mwana mwasi wana po mukolo ako ya pembeni na ngai na yeba ye, me olakisa ngai te ata mukolo moko. Jonathan, est-ce que oyebi ke Nzambe alobaka tantôt d'une manière ou d'une autre? Mais siko yonkolo nga nalingaki na yebela yango ndenge nini ke shekina nde mutu azalaki mwasi ya vi na ngai. Soki ozoyeba lisusu mukolo oyo ozalaka na kati ya restaurant, mwana mobali oyo ayaki koyebisa yo ke mwasi oyo aza kitoko ezalaki nga mutu natindaki Angelo wana po aya kopesa yo elembo ke wana nde mwasi ya vi na yo, me obandaki nde kososola te. Te nkolo, nazoyeba mukolo wana natikala kokutana ata na Angelo moko te. Zela mukie kasi na verifie. Yo, bakenda, Jonathan azowanga na azoloba ke yoka mukolo wana bokutana kate. Est-ce que c'est solo? Jonathan, o makambo nini ozolukela nga lisusu? Nga mutu nazalaki na nga concentré kuna pona koyemba ba adoration na ngai okati nga onction. Mokonzi nga nasalaki makambo nyonso oyo tindaki nga na sala. Donc oyo ye ayebisi yo awa eza nango lukuta ngai nasalaki kaka oyo tindaki ngai. Jonathan, o comprendre sikoyo ke faute ezalaki ya yo moko? Oui, mokonzi na comprendre. Taba Jonathan misusu. Elongi lokola Yuda boni boyeko. Oh Michel, boni ba courage ba mpese boyeko na pekisa kyo makamba ko finga. Mokonzi limbisanga yokelanga mawa. Allez yo, va et ne pêche plus.